na ebele ba pasteur parce que ngana salaki attaquer pasteur oui pana ba pasteur non oui ba pasteur po ngana on osunga ka bango l'homme prudent voit le mal de loin ngana salaki attaquer parce que zana pasteur moko azana kisasa awa te na kotanga kombo te mais boyebi pa to sala succès. L'homme prudent voit le mal de loin. Oh, pena ça la succès ou les gabango nyonso. Ah, yété. L'homme prudent voit le mal de loin. Peut-être Jonah Denilis. Yes quoi ça hypocrite était. Kasi yona seki pona lobby comme ba réseaux sociaux neza yeti. Mais bato la biso ba o ndena lobeli o azana succès ou les gabango ye wana. Ah, OK. L'homme prudent voit le mal de loin. Pasteur ake azwi mbongo ayebite ka azwi mbongo na kombo ya fumuki mbango mais azobimisa elongi ya Jésus. L'homme prudent voit le mal de loin. Moni neti ngana yebika fumuki mbango moko o aliputa mais o yankamba mwana yeba ye ezate po balbako o yakufa ye no ngabi fumuki mbango moko o abimela ka bato ebele abimeli ope apesio eloko apesio pouvoir kendo ko big sabat net ngande ba ese papa na nkamba ya bimela nga yete nga fumuki mbango ye moko aliputa bimela nga abi ngonge ko kia simenga loboko tele makendo ko saisa bande ko nayo. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Voilà, merci Bosé Belé, Bosso Landangaï, Zoé Matoko, le sénateur à vie de la presse, Awana Tolo Belavi. Merci à mon père, Papi Gen Tolo Belavi. Et Mbote na Washington, 4 fois prêtre, le grand pays de Premier-Ministre. Et Mbote na mon vie, Abdul Panzou Sivi, na Séverin Bodot, na mon Yakoukouni, au moins qu'elle chante de Kimbanse, qui est toujours Pemeni à Pétine, Zoé Matoko, le sénateur à vie de la presse, président Banamiba Lignoso. Et voilà, na mon bon ONG, Tabita Lissungi, Amerika Kununga, Bambote na Bato Nyoso, Oba Soutina Rangaï, de Max Mayas, pourquoi pas Patrick Ndam depuis les États-Unis, Bandeko Nyoso, Archipap Chimei, Motema ya Sephora Tchepela. Et il y a des villageois qui sont en alors, tout ça, on s'est présenté, on a profité de faire Mbote. Mbote, papa Nangaï. Mbota Kikomboso. Mbota Kikomboso. Oui, oui. Voilà. C'est la première fois que Yambayo a une chaîne, on a évité moi Liloba par rapport à Bandeko Bazolanda partout dans le monde. Bandeko, oh, il y a Liboso, on a fait Mbote na Bandeko Nyoso Bazolanda. Voilà. Oh, Nyoso, par rapport à l'émission, il y a aussi un Achamatoy, à Fongola Matoy, pour nous, à Landa, Bissomalam. Voilà. Mbuta di Komboso. Oui. Toyambio. To éviter message nini oyo opesa bandeko bazolanda yo. To moni ndengo lati. Oui. À part que to décortiquer ndengo lati, message nini oyo oyeli awa na plateau na biso na Tolo Belavi oyo bandeko bakolanda yo partout dans le monde. Ngai na uti Congo central esika mbengu wazalaka. Na Congo central esika mbengu wazalaka. Na ye a pona ko informer bato parce que nga na Mbuta Kikomboso na zana nzela ya Fumuke Mbango. Parce que tout ça, la Moussabaindo nyonso o babunga nzela ba koma kolanda nzela ya Jésus Christ parce que tout monde est belé à bateau azana ba problème abani ko la Jésus azo reconnaître été mais na kombo ya Fumuke Mbango soko belé Fumuke Mbango ko reconnaître posonaye na kati ya posonaye kuna ndeto zo la solution c'est ça donc message o yeli to décortiquer nde yangwana et belé ya bateau pe ba benga na ba téléphone parce que na sala be miso côté musu Mbote Kikomboso on a pour ça différence entre to ba Kodia na porte-monnaie na multiplication ezalaka ndenge nini. Oui, c'est ça. Donc yango lelo na pour ça na éclaircir bango. Voilà. Alors afatu koma wana différence nini omonaka ndenge koma lelo batu nyonso presque bayindo tout o ba comprendre masolo bazonga na Fumuke Mbango. Oui. So différence nini omonaka bandimi vraiment o bazonga na Fumuke Mbango na bandimi mususu bazaka toujours na côté ngambo ya Jésus. Mais bandimi o bazonga na pembeni na Fumuke Mbango bango bazaki miake ba o mususu babunga nzela bagenda côté ya Jésus bango nde balezo lela. Eloko eza ça la passe eza ignorance parce que Fumuke Mbango et abondela biso na bitumbe belé pour to soit indépendance eza Fumuke Mbango. Lelo biso moko tozo bungisa ki bokoko na biso un premier savant ya monde azalaki noir. Parce que noir on a pas bomaka ye. Ba mindele bazwa crâne wana ba utiliser lelo yango moko mona ba mindele zo sala mutuka zo sala boy c'est ça. Yango mona na Congo ya lelo.
soko avant moko abimi akomosa eloko moko boye bazwaka batindaka na poto ntango akendaka na poto oyo aketanga kozonga ne azonga so normal te parce que lelo mpe tomona bato ebele babimi bato basali barobot oyo tomona na nzela nanga toujours basaka na kimia mais bakendaki sasa te bakenda poto te mpo soki ake poto ozonga babe te etonga motu esala so bien te oui c'est ça donc oyo nyonso aza na difficulté do ngai libala ezosimba te o naza na poso mwasi na ngai azongela nga na poso mobali na ngai azongela nga o nga makambo ezosimba te nga nabotaka te nga mbutaki komboso naza na kombo ya Fumuke Mbangu akozwa solution siko nde botravaillaka bon ntango ozolobake mwasi akima ngai azonga mosala ezomonana te mais tomona mpe moto mosusu kondima na ye ebikisi ye mpona nini kondima ya bato bozwi bolongola yango bobelaka bato bayaka pembeni na bino bapoke bosalaka mais te kondi parce que miracle kondima yango ebendaka miracle mais ce que ozosambela mais oyebi ndenge kosambela te mpo bakoko na yo bayanola yo parce que biso toza lokola baguide spirituel nakolakisa lolenge nini okoki kosambela mpo bakoko na yo bayoka yo yo gangi bamoko nzambe na nga naza na baproblème bobobobobo non même papa papa aza na eloko oyo baflataka ye mwana bimaki papa na memelo eloko boye papa mpe mokolo akozwa mbongo ayebike mwana na nga oyo asungaka nga ifo nasalela mwana na nga boye donc eza nde bongo oui donc c'est que tosengaka bien te donc est ce que mambo asite mambo ya ba retour d'affection na pe est-ce que ezalaka kosala parce que mingi bayebisa biso kisi ya mwasi ezalaka te ezala nde esprit nde mpona bino ekombaka po mwasi akimi mutu mute azo non mwasi akei to mobali plutôt mwasi to mobali mwasi no akimi tout le monde appelle bato mosusu aza esprit mais mwasi akimi mwasi wana akutani na mobali moko mobali wana akrake ye akotie na banzela mabe non toujours baneti comme neti bato ba 666 akangi ye mais ntango ye na pembeni na nga capable ya kofongola esika bakanga mwasi wana zwi mwasi na yo nazongiseli yo ozomona na nzela ya Fumuke Mbangu parce que nzela ya 666 wana bazokendaka kuna bato ebele bapesa basacrifice ozokende pa maître moko bo maître kingani maître wana osalelo mosala pusa suka asengi yo bato or que biso epa bakoko na biso bainisa biso te ke opesa basacrifice humain epa na biso topesaka basacrifice ya bibwele parce que ye moko kutu nzambe batumbela ye mbeka jamais omona nzambe o asenga sacrifice moko baboma motu non siko lelo ebele ya bato baza na baconfusion bazoyeba te parce que biso Fumuke Mbangu aza mvuluzi ya nkanda neloko aza sauver ya race noire biso lelo tokokoma kobunga nzela ozomona nazolobela baoyo bazolanda ngai bisika nyonso bazali ezala okenda place esimba te nga naza mbutaki komboso eza lokola kombo nga na okomba naleki apo na komba basalite nyonso oyo bamaître babebe spirituel mpona obenga babebe spirituel mpo nga na likolo na bango biso osalelaka 999 oui ebele biso oza likolo mpo biso wana na frontière te oza na États-Unis oza wapi oza na baproblème na koki kodelivre yo mbuta nga naza maître te oui ngai na yeko nalingi mwasi nanga mingi na kokanga ye pa na nalingi mwasi moko boye sika na ye siko na bloqué pa na omettre selanga makambo papa petit tout so kolo na ye akompane mwasi nanga kimi ngai akesko ya tombe pe pa na yo kaka oluka mwa ozongisa ye so tanki yo kaka mbuta osali de misala no sa ndenge non omoni mwasi wana soki akimi yo avant na banda musala tokotiaka demande mpo bakoko na biso bakolakisa biso lolenge nini tokosala soki mwasi wana aza ya yo te carrément bakoyebi biso ke moye tozongisa so mwasi wana eza te donc aza mwasi ya vi na yo te donc akepa mobali na ye donc que ça soit comme ndenge moto wana kangi wana soit kangaki na service na yo eza mobali na ye te nakofongola ye esika ye akei parce que wana yo mo pe moto kangaki te nazoloba na des clients ye kangelanga mwasi wana aboyinga mais siko kwa linga nda yake pa na yo siko kolela ye kino mwasi nanga bubu yo découvrir que mwasi anaza okanga makeke pa mais yo mo ba mto sala musala wana soki nakanga ki mwasi wana nga na sala ka musala soki na nakanga mwasi wana seki na kotala
na carnet oyo bakoko babimisaka mwasi wana mobali ne ye wana okanga ngo mais soki ke bakoko nanga balobeli nga ke mwasi oyo moto olingi okanga wana eza mobali na ye te na osala ngo te parce que eza digne te na miso ya Nzambe. Donc tout travail avant ça lango il faut consulter. Il faut na consulter mais tout ça la consultation na yebi avant et puis eloko ça va passer et belé ya bato ba ba difficulté ake na azana poto abengi mutu aza awa soit maître moko boye o sayelanga musala o maître ngalo batindelanga kombo akozwa kombo oyo azwa na poto atindi or que ça bongote parce que net biso na nzila Congo donc faut c'est la kombo na yo kombo o ba botela yo ya o ba koko ba yebele ba botela na Congo o to bazwa kuna wana tan ba osalo musala kozwa résultat malamu ebele ya batu ta yo sala ngale moko pasi na monaka na ba mbuta musu ba koleka boyo o ngana za mbuta boyo bo so tali yemo na problème spirituel ozo mo mais atala kati nga monaka ngana monaka o eza ba mbuta o pe ba leka auto yamba mingi baza ba problème no yemo ici ba bébé spirituel yemo na problème spirituel mais aleki ayo pesa ba message puis asuka nazana ba message ebele bato na utaki pa mbuta moko boye alembo na ngai asalinga musala te skozo mona wana eza ba ventir mutu azana difficulté apusani pembe na yo osunga ye na kombo ya fumoke mbangu yo koti ventir ozomona donc ebele bazoleka awa na kombo ya fumoke mbangu ce sont des aventuriers azana na ba problème okotale boazana elote mais totalaka aleki na émission apesi pe message oyo aza mayele te akobenga Holanda siko tangu asali bongo réponse aux alani tangu asali mutu service parce que moi un problème spirituel siko tangu asali mutu service mon spirituel et résultat aux alani pas mutu mais esuka ka boy mutu azobenga il faut si sa makambo nanga alingo yamba te na bato bele ba pelle bato bana poto bazobenga ngai na ebele ba passer parce que ngana salaki attaquer pasteur oui pana ba pasteur non. Oui, pasteur. Pour ngana ono sunga bango. Bala be bato ba mutu. Ba pasteur na bazana eloko te. Yo mo ja pasteur asambeli mutu abiki. Ngasi kuna zalaka na kotaka na erreur. Pasteur le moko boye mutu azana poto abengi azana ba difficulté papa ça elanga ba délivrance boye ba prière boye. Pasteur ozwa kombo ya mutu wana tindeli ngai. Ngana asambeli pona mutu wana asali musala pona mutu wana biki. OK. Pasteur ake azwi mbongo ayebite ka azwi mbongo na kombo ya fumuki mbango mais azobimisa elongi ya Jésus tu vois yango epesanga pe leçon siko ebele ba passer ba koma kobenga ngai oh na sala ka suste nga passer na kipa bango te parce que bazobungisa bandeko na biso nzela nga azalaki attaquer parce que zana pasteur moko azana kisasa awa te na kotanga kombo te pona protéger mais boyebi pa to sala succès hein passer ebele ba osa succès te pena osala succès oleka bango nyonso Moïse Mbi yete mutu ya succès ona ba pasteur nyonso Moïse Mbi ya za succès oleka bato nyonso baza te ngai bi mutu o leader na bango o mikolo azo pela tina ba so ko tina ba TikTok ko ba biloko wana ezobeta o compagnie sika azali kombo nani pétage wana Deniles yes ko za hypocrite te kasi ye wana seki ye pona o lobby comme ba réseaux sociaux neza ye mais bato bata la biso ba o ba yebi o ndena lobeli o azana succès oleka bango ye wana OK do ay kangi bango tout vraiment ba pasteur tout ya kagi ale ya leki bango tout et ça la nga pasi ebela ba pasi nga batake ngai batindi ba bandi ba criminel ba ye na ndako ba beti masasi oui on est pas na oui pas na ngai na kobengiso na matadi oya ozwa na ba image na ela kata ndaku bakoti na sambeli fumuki mbangu ba oyo ba ye liboso na nga basala mabe nga na za mwana yo bombanga lokola mupepe baya bakota basala nyonso basala bamona ngati naza na kata ndako place on a moni grandeur a fumuki mbangu baleki nga na salon baleki nga bakoti na ba chambre babeti mwana nga bal na lokolo wana ba pasteur parce que ebela ba pasteur ba lié bambongo ya bato surtout bato ya poto c'est comme musala wana ndatinda ki bato bataki mais bango metango na sali mutu wana musala esimbi o pasteur akokaki te yokuto kokite moto na nzambe okokite metala mumbuta ki kombo so sali nga makambo esili siko nga na sungi ba pasteur yo sunga oui na baki sasa baza pe na ba gaz
hein nga na pesa mo ba si client église na bango etonda nga mais pourquoi que ingratitude wana mais bango bandima bino te babenga bino yana ba manki ona bo ba passer autant ba yepa na bino bo pesa ba bino bo ba manki qui ont conscience ya moto bakosa yango te okoleka no mpe oboyi no biso mais conscience oyebi ke moto asalanga mpona azala eza intel ceux qui batu balandi bien passer Denis laisse attaquer yo mpona asala service moko boye esimbaka yo osalelaka ye makoma mpo nyonso lobaka pasteur bapaster bisika bazali baalanda bacomprendre ke mbuta kikomboso nga nazwaki bango tu nayebi deja tala boye nga naza mbuta kikomboso naliaka makazu nga soko boma na bomaka babi rendre César celui qui est César donc so osali nga mabe nga mpe ozongisa mabe mais natikeli bango ta conseil napesi bango bisika nyonso baoluka nga na bisika nga na bomba ma ba tu kozwa nga bayati basanga na baya nazanga un seul contre tous bakokanga te nga ta siko bakoti ya nakozwa yo mpe nga mpe nabungisi yo baye bakoti batali bamona moto te nga ne tutidi ya kikomboso charge bo oyo eza bapouvoir na ngai parce que nga makambo oyo nazwa nano te okosimba na yo mpo nga aza te ekili eza te awa kosimbaka te osimba okosimba na yo eza nango ya yo te ata osimba esa eloko te ngai nazwa pouvoir na famille na ngai mpo ntango nazalaki mwana moke nazalaki na ndenge na ngai na banda ovivaka ntango nazokola wana naza na ba deuxième seo nazokola nazosala bamiracle elia moko ozolala boye moto azobela nga nazwi révélation kende obuka makasa boye kende luka moto wana asala mpe boye moto asali 5 ans na hôpital abimaka te mais nga nakenda na hôpital général ya kinkanda na bikisa bato ebele yango na ti lelo na méritaka mpo nga partout okende bayebi kombo na nga kikomboso pouvoir euti na famille mais fumuki mbangu aya oyebisa ngai na butu mpo nga namonaki mbangu abimelanga na butu ayebisa nga ngonga ekoki natindi yo mission kende kosunga bandeko na yo oyo baza na badifficulté yango ti lelo parce que 10 ans d'expérience déjà nga aza nango siko bato nde bakendaka ke epa ya mbuta moko boye to maître moko quelconque omona moto faut aliaka sali te wana eza babiloko ni nzambe alingaka sali te te fo asalaka boye mais esela moto okende olia yango pourquoi biso bacondition wana ezalaka te oza na badifficulté ya mbongo ongai makambo yosimba te na osalelo mosala ozongi normal olenge moto nyonso azalaka onga na botaka te okobota na oyebi biso teke ezwa nie ezwa boyeboye non bakoko na biso fumuke mbango alakisi biso teke olesa bato nie mpo biso epa na biso ezalaka te jamais opesa sacrifice ya makila ya bato biso topesa sacrifice ya bibwele ebele ya bato bazobunga yango mona mpe maboma bakoma tro ngai ata koza na ndeko aza liboma ozwa oyaka na ye na ozongisa ye phénomène nini ezalaka omona moto alali bobolamuki na ntongo basali moto salite liboso ya porte soit oki na toilette okomona basalite wana eza représentaka nini sur le plan spirituel omoni eza ebele bandoki parce que ozona bandoki ya mayele na bandoki ya zoba neti biso okobenganga naza ndoki ya mayele parce que nazosunga bato ndoki na butu aza patron azwi décision na ye ke ngai fo natika na ngai kindoki babien na ngai ya butu nabimisa yango na moi mpo na vivre na ngai bien na butu mpe asali baservice ni azoba mituka ne atie liboso ya porte ntango akolamuka lobi fulu donc fo monaka eza mosala ya diabolo na diabolo oza na bénéfice moko te taka ndoki azolia motu azosunga ye ozomona yango te eza place makasi c'est ça. Ok, maître pardon Mbuta. Oui. Mbuta Kikomboso porte-monnaie magique oyo lobaki wana différence nini eza na kati fois ezalaka na porte-monnaie magique to porte-monnaie du bonheur ngai napesaka porte-monnaie magique te napesaka porte-monnaie du bonheur na nzela ya fumuke mbango toza na nkodia toza na porte-monnaie du bonheur toza na valise du bonheur parce que valise du bonheur soki bapesi yo yango parce que omoni chaque famille eza na richesse nango chaque famille eza na richesse nango na ozwa richesse oyo eza na famille na bino napesi yo yango mona ebele ya bato bazolekaka oye na kopesa porte-monnaie magique so oye okosomba nkodia basomba yango te nkodia eza na chaque famille
ce que bato wana basala ndenge nazwi code ya famille na bino apesi yo opesi ye atekeli yo bino moko ozomona sikoyo place bazobongisa bango mais akopesi oyo yango me ayebi te lolenge nini marche eloko wana parce que nga code ezalaka code ya oyo eliaka nga aza na capable ya kosala mo eloko moko elia su te biso atamboleka kaka ekodia esengana o makila te siko ndeni olobiso eliaka siko moke bino mo bambuta bozo non eza na bancode eza différent bancode ya mosusu bapesaka bibwele eza na bancode ya moto abanda koutilize yango soki bibwele wana azokoka te kopesa yango bibwele te akokóma na niveau alia moto ozomona c'est ça donc eza lokola lion lion so okutai na ye akosalela eloko te mais soki ke azoluka biloko na ya kolia soki amoni biloko wana te carrément kolia yo eza ndenge moko na nkodia c'est ça donc nga naza place naza oyo esalaka susu te na koconvertir yango na kozongisa yango ebandi kosala est ce que famille nyonso ndenge toza boye na Congo famille nyonso ezala na kodia oui famille nyonso eza na kodia parce que nzambe atia pouvoir na chaque famille nzambe atia pouvoir na chaque famille yango monaka bato bakobotana bobotami ebele mais famille yango bazolelelema nzambe abimisaka motu moko oyo akosunga libota c'est ça siko par exemple nga naza mokongo mwasi na nga aza par exemple moto abandundu toboti mwana mwana na lobi azwi nkodia azwa ya kote ya bandu toza kote ya bakongo mais biso nyonso toza poso moko toza bakongole ozomona moluba muswahili muna soki nani ekolo tutu biso tutu oza libota tata moko mama moko siko ebele bakosa baconfusion na nga muswahili aza ndeko nanga te poso noir eza te so moto yango abotami pembe aza ndeko non fumuki mbangu apanza biso te atia biso na bolingo ozomona siko biso moko nde tokóma na baconfusion nyonso bato basala yango bapaster wana ya bavantirier pour passer monsieur nazomona bazoleka asali défense abimisi bobobo ouais ça va vantir c'est ça mais tout le monde a fumukimba masala babiloko wana te mais Jésus pas sala ramote surtout bomona ba pasteur ba sala babilo ande mwana bongo so ezasko miracle solo bo jango miracle solo te wana ça va vantir na bien ba pasteur ba sala na bien bolukela nga pasteur oyo bokopona eza la prophète soki nani boyani awa makambo wana sala na église ko sa simbi boto bakoyi akoyisa bisongana akokate akokate siko bokutana na baono neni ba patient bokutana na baono mais ne to saka bimisoko kopesa numéro na yo abengi yo na ma difficulté boye na nokutana na bango te le moko osala osalika musala na musika apesi kombo osale musala mais na sala ngo suste na sala suste voilà nazongi na question nous ayons ya kodia toujours to tele maman muke wana mwana oyo ba adopter par exemple ngabo na sombi mwana mobo to na logoti mwana mobo na bokoli akoli est-ce que le na opcp kodi ba bien fait na yo ozo sala pour mwana wana comme déjà papa na ye parce que olokoti ye akomi na maboko na sombi na onde ba somba bana la nini basomba mutu te mutu azaka na prix te mutu azaka na prix te okosombe par exemple $50,000 mwana na akomi président tozomona la vie ya mutu eza nzambe basombaka mutu te et conseil na kopesa na bato oyo basombaka bato oza na badifficulté kosomba mwana te benganga mbuta kikomboso okobika c'est ça kosombaka mwana te kosomba mutu eza péché na miso ya nzambe parce que nyonso na nde tomonaka mutu akesomba mwana na bopito donc eza péché okosomba so bota te fo baluka yo nde fo baluka mais luka ngai na kobikisa yo okobota nga na mama moko asali 17 ans na mobali na ye babala na babotaka te j'ai fait tout na komba fumuki mbango lelo baza na ba donc nasala bamasala wana ebele nga lelo soki tina Congo central naza na gaz ya kosakana te nga na contactaka bakoko na biso donc quelque soit ba difficulté na kobenga fumuki mbango ye akoyebisa ngai ke sala boye mpona mwana mwasi wana kosomba mutu eza dignité na miso ya nzambe c'est ça lelo tozomonaka soki toyambi bato mosusu bamaître nde obiki no différence eza bamaître na bambota badémonstration basalaka na ya obimisaka bambongo ekosalaka wana eza attirance ya kotire bato mpo ezala bato mosusu balingaka te fo tomona démonstration eloko na oyebisa bango démonstration eza mosala te sala mosala esimba c'est ça tant que ça on peut pas découvrir que maman zolo beza solo na mais démonstration ngape na kopesa yo démonstration ke po sala bato bamonyo danser mais tant muto yeso sala nga makambo bokoki na yo te bolanda ka bango te bawo baleka ka basa kolanda bango te sont des aventuriers ayo koluka mbongo na réseaux sociaux
nga lukana mbongo te pour nga musala na nga yango na lelaka nasali musala bato wana poto batindi ba offrande bango c'est ça pour nazana no ya kolela te ba o wana ba yako luka mbongo na bango na réseaux sociaux c'est ça ce que ba différence ya ba kanini o vraiment yo traitaka o ezaki mutu akoza na problème moko boyi o yobi ke no obeta ngo dada ba kango ezani nga iso na nuko temps parce que bato ba malade eza belé surtout que na bato ba mbasu o nga na botaka te sauf bakato ba trompe su bakato ba trompe wana moko ngai mkimobali na ngai etelemaka su te o nga naza na diabete o sida kindoki wana obikisa yo o mpese wana obikisa yo o nga naposaki makambo na ngai ke liboso tosala ngo nga makambo tosimba te bablocage tout cela na kosala o yelinga multiplication ya mbongo na kosalela yo c'est ça parce que eza ebele mpo na fumuki mbango alemba na eloko te difficulté nyonso moto aza nango soki abengi nga mbuto akikomboso aretrouve solution na nkombo ya fumuki mbango. Voilà, toza na maître Kikomboso Mbuta pardon bolimbisi bakombo ba maître kota mwa toileta Mbuta voilà ekima lisute voilà toza na Mbuta Kikomboso tozo solola ndenge bozolanda et bo contacter numéro na yango neza pembeni na bo contacter ba problème tout oyo omoni ki oza capable ya ko travailler ngona ye par rapport à ndenge bozwa ba déception parce que bo komela biso pe na ba mission to yambaka ba Mbuta nyonso na ba maître mususu et asala boye ko tout sala boye akima ka téléphone donc c'est-à-dire ya zawana soko za na besoin au travailler na ye contacter alors différence ni nezalaka vraiment parce que to koma kokota mwa mobulunga na mokina mutu na biso oui mutu azosambela Jésus lisumu ezani Jésus aza ayaki pona ba blanc Jésus aza pona ba blanc tala poso ya Jésus na poso ya mindele poso moko fumuke mbango aza pona biso po Jésus ko bando kosambela bandale loti lobi esimba te bo bato baza kosambela Jésus mambo ekete no rien baza te loba déjà aza na blocage te azwi mosala ne abi azosala na ye papa mais akokomaka na badifficulté bongo bato babengaka biso azalaki ne stable mais makambo ne ebebi banda bandi kosambela Jésus banda kosambela bozosimba te abengi biso na nkombo ya fumuki mbango abiki siko mpo ani te Jésus wana bikisa ye ozomona donc ezalaka pasi Jésus abikisaka te aportaka solution te na baproblème ya bato na biso bayindo osala eloko moko te bunde eza pasteur mabe au nom de Jésus mutu akoyebisha aventurier na nkombo ya Jésus okobenga na mpe ndoki na nkombo na yo oui akokima ezalaka na kondima ozo comprendre ezalaka na kondima mpo mutu nyonso atambolaka na bakoko na ye parce que biso oza protéger na bankuru na biso omona na Bible kondanaka Moïse tango abetaka nzete ya mai na kanda tango abetaka nzete na libanga po ngana donc ataka kibongai siko nzamba sepela ne loko ate po pourquoi ngana ke loba na ke benga na ndo ki esprit mo na kombo ya famille na ngai motango na chama pika liboso nzamba non nzambe asala mutu nyonso aza na pouvoir c'est ça aza na pouvoir kobanga ndoki te ndoki agrimasaka soka moni mpe okoti maleli ye mpe akoti aye kolia yo omoni neti babible wana landa bible bien balobaka selon Jean selon Matthieu bon selon yango loba nini soki ya solo ozomona bible wana eza ya biso te biso oza na kieluka esika enseignement ya malamu ezali mpo makambo oyo bapaster baosalelo balasa mitaka na bango biso na nzela Kongo yo lebisanga nani oyo na asambe na nzela Kongo baplibia yeke abimi na mwasi un pasteur ozobima na mwasi bato on marié tout ça normal no eza baventure bapaster wana baza baventurier baza baventurier bango babungisa bandeko na biso nzela pasteur oyo nyonso oyokanga soka tombo ya kotrouve nga na matadi bayebi nga so yo na matadi otuni baoyeba esika nga naza baya na kanda mabe ba masa ba politicien ba okanga yo bakanga nini fumuki mbango to bakanga ye nga boso bakanga mabeza uza fumuki mbango o mekasi naza mwana na ekoko na donc soki okangi ngai na kombo yo mona ba confusion te okotela mutu pasteur wana metoke toke samba be pa o comprendre te mbamo ko pesi pasteur to bakangi yenga na bimi voilà c'est ça na komba funda ba mutu ebele pe baza na prison siko pona ni bolukaka te bosunga bango bobimisa bango entre bino mbuta o aza na prison
L'État va condamner mon toit à salir ma bé. Bon, yo salir ma bé là, yo bimission de. Et puis bambuta mo fait ba salir infraction ni. Bambuta mo ba ventilier, au violer moi na bateau, OK prison ngana yo bimission te ngana za capable et obimisa moto so ba lobi ke o pesa $1000, $2000 na za capable ko pesa bima. Mais ce qu'on a ba bêtise en ndenge wana, buzo fingi sa kombo ya fumoge mbango. Na ko accepter ngote. Zala kuna punition na yo. Ti eza lokola ko eza karma, OK futa karma non na mabe na yo sala. Tingo ngono ko bima o changer. L'État za na pona ko pesa biso leçon. Oyo ba lobi ke ko sala te o ko sala te yo sala on pourquoi. Ba fanda kuna. Trahison la spiritualité pezala. Trahison. Par exemple, tu travailles na yo, et ngana travailler na yo na mbuta tu travailler na yo, ndeko mususu ayi net ya monara ke no a doubler ngai. Ba mo bino sénateur a vu pour contredire il faut ça la pe ba blo wana pourquoi? Net pourquoi pour ça la mo trahison za la pourquoi? Net ngai na travailler na mutote. À travailler na mutote même so mais si ngana yo travailler kasi yo travailler na sele liyo musala. Trahison za la net ndeni. Trahison za la ta net ngana na église na. Dans l'église dans le Congo central l'église il y a plein de ça na sala ba miracle o mutaza bobu na sala ngana sa mtu ba opération mulimo na za na poto il faut ba opérer nga comme inapt ngana sala opération mulimo ngate fumuke mbamba koko na biso ba oya ba longolo maladi ono za na ngata nzoto nga sala la trahison te depuis na c'est respectaka na linga ba contacter na ba bébé spirituel parce que pour na battre la valeur nga. Ah, c'est ça. Donc, travailler dans mon PC, maman, qui n'a et qui méthodiquement relation. Ok. Oh, on a ça la raté. Jamais mon docteur le malade. On a pêché au traitement au biki. Hein? Mais là, on peut reconnaître nga. Nazana mamero belé batu bana poto bando sala tilo ba mo sala ba frando wana ya ngana ko mozo. Mutu azana poto atindele mutu ka wana. Na somba ngo boete. Eza cadeau. E uti poto. Et ce que pour nani na sale musala nga malamu atinda rape ko fond. Oui, c'est ça. Donc so ina zalaki mutu mabe so talibe mission nga nyo so taliba commentaire nga bato tout ba commentaire ngo bato na sale musala tala ba témoignage. Ozomon et belé bato mususu omona batalibo o muyibi mona eza bien. So lelo yo ndenge église ki mbangiste kuta moi confusion entre bango na bango. Bomona ngona misuni ni tant que mbuta. Bon. Komoni neti ngana yebika fumugi mbangu moko oyo aliputa mais oyo nkamba mwana yeba ye ezate po balbako oyo akufa ye no ngabi fumugi mbangu moko oyo abimelaka bato ebele abimeli ope apesio iloko apesio pouvoir kendo ko big sabat neti ngande ba ese papa na nkamba ya bimelanga yete nga fumugi mbangu ye moko oyo aliputa bimelanga abingonge ko kia simenga loboko telema kendo osaisa bandeko nayo ozomo babino ndima o ya kamba te yo yebi yese yo to yebi ke ya zala ya sala ba mirem to azula juste biso indépendant hein pour indépendance fumuge mbam yo to yebi ete o akufa ke abota mi ye wana za kona oh yo soko kufi esiko okendo yebi te o na bota mi na songi suso yo ndenge no songi bota mi oloba ko ngaka na kufa ki na songi no yo te biso to yebi o wana ozomo donc so faut la tara liputa aza ningi oh la liputa wapi mutu so akufi ake ndenge siko ba ye wana ndi azunga so no yo wana bango no lobike oyo ndi maka oya ka wa liputa mais ye mda bimelanga ya zonga pa lata bongo ndeti wa kimba ya alati fait ses souliers so mo lata souliers alati fait ses souliers fumwimbango makulungulu faza ndi makulungulu oh wana yete na biso to ebigi mbango moko oyo mvuluzi ya nkanda ndombe boyo aza mvuluzi ya nkanda ndombe so bakenda kuno message ni opesa ba bon ba courage ba bo conscience na ki bo moto na bango ka isala baluba sala ka so alobi pe makambo sala ka ba miracle passe wala ye za kuna nana wa sala miracle nana wa sala miracle oyo tout mona poto mona ba to suba kenda ba yana ba o mabele ya nkamba Jérusalem tout cela toxique ba distraction ba o ba ndo sambela ba sambela kuna mengonge ko beta ba kozonga c'est ça seconde ba ka nani yete nani yete ye alobaki aza fumugi mbangu dan aza na position neti ngai jamais na kokoma na niveau na koma na iluka ino ngai na sala ka makambo na ngai simba kana kombo ya fumugi mbangu ya liputa na kombo na sko mabele wana na mai wana watu balba izaka sacré wonyo so wana pona weze logo te wa bango ngai bilanga te faut tout na bato bagenda kuna
po batongo pe bela moko babenga na bango na kene na nkambe simbi te moyi pa nango biki siko ka edimwe kwa ta lo bango ke ndenge maladie ne so grave ndenge kenda ikuna siko parla o lo bani edingwe moto na ngenge akenda ikuna pona mona emission ke tiki babiloko na mesiko abelis maladie est grave na te so ina minute photo landela kasi akende kuna babikisa abi no maladie makasi fallait pas que kam ozomona mais t'as déjà ba témoignage ndenge wana ya edingwe esiko ozali benganga ina obikisa yo na obikisa yo ndimwe yemona no azaba makambu na yo mais ça na makambu siko soko mi bikisa te nga leki na pouvoir na bien oleki ndimwe bo benga ye bo yebisa ye ke mbuta ikombo sa bia leki na pouvoir na musika so azana bakisi na ye nga nazali kolo na ye na likolo na ye nga denema na matadi mpo nga na mwana matadi mazembe abeti 4 ans batournoi apolaka te aya na matadi nga na simba vclub nabeta ye D1 ya matadi taka vclub ebeti mazembe D1 siko bango baloka mto bamo losala makambo edingo so bakokenga te pwani nga kotaka na balon baputu bazala na nani susu donc balen carré bakoka te bazwa mutu atia bango bi robino na show yaya mutu atia bango bi ya liboso ezali robino deuxième bi ezali show mazembe azwa D1 na matadi taka équipe tala soko ve club ya matadi ngam na travail yango siko bakokanga te pwani ye di alobi bapesa ye chance à travailler équipe nationale soko toke wapi nga so na simbaki yango tongo tokende kuna tozwi mpe libende mais eloko na loba nalobi nga eloko so na bino akokango te na oloba nga nabi ke bapesa nga chance na osenga bango bopesa nga mbongo te saka na fumuki mbangwa na bengi ni tutijati ya zawa na moto atatikako mbengu azawa na bakoka wapi nga limusaka poto na limusaka poto mais na demota mazembe batu tu batala match wana bawebisa nga na simba veka ya matali na beta bango D1 wala ozali no jeune makasi pozo mona oza no jeune na kawana ozobe siko ozali no donc mwana muke à l'époque mwana muke pena te menga ba nga na reconnu na matadi wana ti ba boma mwanda pa to ba yebi match veka binga veka binga vita auti kina ya to beti mais libanda boko beta te libanda mais ce que eloko eza na pona difficulté pourquoi il arrive à bout te eloko eza na pona difficulté le moko faut ba jouer ba longa ba beta Lubumbashi président azali na mbongo te ozomona mais soto ke to beta nga kendaka na stade te mais naza na palais nga na kota kana ballon obeti pena boule ke kota poto na te ngami c'est ça ce qu'on a ba musicien oyo ba musicien ba tanga ba kombo biso ngai musicien bo na sala ye na sala musicien X so pourquoi boya ka ndenge wana na ba na émission musicien wa nkolo bo mona pourquoi bango baya ka ndenge wana parce que biso na nzela Congo jamais moto osali musala oyamba moko quelque soit ba problème oya o lobela ke na salela ki musicien boye songolo musala tika wana za ba vanti ba luka ba base ezalaka te makambo ya spiritualité tant to traité musala nga na yo esukaka nga na jamais lobelaka yo moi ja docteur azolobelaka moto wana aza na sida arepanja sang ezalaka te donc tant o traité na moto na osaile musala soit des gens soki esimbi te mais botika na makambo bino mbale oza na tanto le nga bela bato bala na poto baza na balaka na bazwa baguérison bakima eloko bano l'occasion yango abendani mais nga sikoyo kosala moto mabe ezala mapasi mais esengaki fomoki mbangu azongisa conscience na ye parce que nga asali musala nga asalaka na biro moko te biro te musala na nga yango mpo nga mpe nasenga na mbongo te nasala nano musala esimbi mbongo nsima omwa sikoyo naboya koya ndenge moko na bato oyo bazolekaka osenga mbongo ya bato maka denema soki mbuta moko alaki boyo
pesa mbongo boye olilele bambongo bato po yebi ko kono musala zo wesa kozwa mbongo po ani suko nga sana musala simbe sima opesi nga mbongo suko bele phénomène ba maboma ne zalani ba bela ba maboma nga quelque chose ki liboma ngo soki teyoluka makambo ya liboma pourquoi ezani kasi fo tuna ba mettre wana ba charlatan ba lekaka fo tuna ka bango ndo ba bebisa ba maboma bonga biso beza maboma biso fumuki mbongo apesa ka punition songo ayebiso likambo respecter te akobeta même papa so azopekisa mwana kosala boto osala bote mwana osala kiteti papa asani akobeta mais papa okoma te na eva beta aboma yo non abeti yo mpo comprendre ke naza papa yo tobelisa motu bema non nasalaka biloko wana li c'est ça biso toza mpona kobikisa toza mpona kobebisa te toshite na phénomène ya plein nde tomona ba plein ya béglise ba plein moko boye misa beta ezaka nini ezaka plein naturel to ezaka spirituel neti ngai aza na bato na ngai bamisel na ngai babetaka ba plein c'est moi bapaster na kata bango bapaster fo tuna fo eza bachanza banzela na bango ngai aza na bamisel na ngai nasimbaka apesi mpe plein mais totangaka bakombo te c'est ça. Alors, tu retenir ni l'émission de salaire, le message n'est pas sa clé na bateau balanda et puis malgré numéro ya moi nezana pour le bango lisusu tali caméra. Message nanga ya liboso na bandeko nyoso bazolanda ngai bozala décité. Oh ngako tuna bebisi bambongo belé po batu songolo boye banani nani kozala décité nga kombo nanga mbuta kikomboso eza lokola kombo. Numéro nanga eza plus 243 85 51 23 337 plus 243 85 51 23 337 ngonga nyoso obenga ozamva wapi poto suza place benga ngai kozwa solution nazaka en ligne sur WhatsApp ngonga nyoso obenga na oyamba nga moko na oyamba wango donc ya misano batuté non mais masolo nga na benga consultation za na onte fois sur consultation pour les beaucoup mara ngai ici faut tindeli ngai identité na yo na yebi soki mama pesanga 10 minutes nasali consultation nanga soki opesanga mbongo ni eloko oyo naza nango fumuki mbango apesanga yango yo ofele nasengo mbongo ya consultation yo omoni yango nini docteur kaka hôpital wana no eza bongo te c'est ça bato opesa mbote bazali non nana bato opesa mbote te bato baza te donc so opesa mbote napesi mbote na mère apale na bana balandanga c'est ça mbote na mère apale na bana bolandi mbuta kikomboso donc en tout cas ezaki bongo ozwe matoko le sénateur à vie de la presse na écho du parcours to yamba kimbuta ikomboso to solo la masolo ya spiritualité soki ozana posa ko contacter numéro ezawana na mupanzi na ye contacter so posa na posa ya publicité basali la ndenge to sala toujours na bandeko nyoso benga biso to ko sala o publicité ozana posa ya osala marketing elo mosongolo pakalonyo travailler na maître et na mbuta kikomboso benga ye et na tolobela vie pe tozawana mbote na bandeko nyoso balandinga honorable Marcelo Luzadio et na moni mami Chimel Mouila depuis les États-Unis bambote na bino Rezia Malongi titulaire plus que titulaire bambote na place ozali zoe matoko le sénateur à vie de la presse président bana mibale nyonso na kotika tante tac. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Tolier Bango. Feu!